Rambo, Merveille Rambo, Azako Takine Bongo, leader américain, na Banzela ya. Kata! Towe la Kofi. Bowe la Kofi olomide. Towe la Kofi. Mais bowe la Kofi ne. Na lobi na yo towe la Kofi. Towe la Kofi. Atigeti. Ngaka na chigalisi. Na tikana girlfriend nga. Njoto yana makasi na zane ti suka. Ko yana ngai. Ko songa nga ko fa bana bende. Po mbalo no bouchete. Si. Umuni mbalo. Nana Kofi. Nana Kofi ha. Yango. Tikana Kofi na momiti. Tikana Kofi ha. Muso wa momiti olonga kaka. Ado wa pratiquer na ki momi sikoyo ndolongi. Na longi. Nga towe la Kofi. Towe la mtusude. Atigeni nga yeti. Akut ya ibi mo fengene bato yango te be lokote akutanga na Kofi atikinga na Kofi. Towe la Kofi na longi na zui Kofi. Na sa ba kakeni mo konti batutu ba yaka batanga mbininga pona tika Kofi na zui. Asko na maboko na bombi na sali belle. Mais belle. Kofi a vendu. Yeto sanga na quartier de tant on ça faut ça sauter. Allongwa. Oh, ngana blana to longola e. Yona blana. Ngana blana to longola. Qualité nini? Surtout ngako du mwasi, ngaka soka na mwasi. Mwasi. Yo mona kondima mais blana nde na trop. Oh, adute. Ngambanga. Maman pengui. Oh, et ça lini. C'est l'autre. Kofi mo ni sinda yembi bien. Moi je sinda yembi bien. Oh, tu as bien chanté. Oh, c'est américain. Tu as bien chanté. Sur les scènes. Leader américain. Leader na pas singa bisu vraiment. Oh, leader américain. Yo to zo yanga munoko. Tu litama, sindi litama, munyo so litama, vie pesa kawa. Ela saka bolingwa solo. Pesa na ku naza bezo vie pesa ka pena mbebo. Ngana zo luka. Ba tout ba luka ngo. Sabia Prada. Nazana bino lelo. Tala poko maloko anga jina PMF ezo autant petit na ngai. Eko zo autant moko. Au moins petit okufi. Po ba musu soto ke poto moyebite. Net imagine na. Ake o segini mexe. Messi. Messi go. Akoza na New York. Akoza na Paris, akoza na Genève, akoza na Angleterre, ma yebite. Jina PMF et le bongo leader américain oyebite. Sokomoni oyebi le kaka pour confirmer que yo yebi menga non. Alata. Ayebo classé. Ayebo classé couleur. Ye. Ayebo lata. Tingana yebite ponga mambona na tutala musika leader. Ezo eta. Obi aux États-Unis. Na munya te na chapeau bien te. Ngaso na États-Unis. Ha! Twande monte mais papton na Fabrigas ande monanga te na leki na succès na leki na mapango leader américain o leki Fabrigas na budget ngaza mapango o ngala monene ngazo te se na maison mère si mais mo bino ko mo bossa na alu pango te na ki bien na le pango biso de ba futela na magapane ezara tu as autre longue place on a commis place mon place na sombine de place où il y a commis au côté o mbawa au côté le kaka mutane na ngote ngai baba ko lupango na ba silika te ba bien oh faut mutana za na ngote asombite jamais na ndimite pas de mentir yango fali pour papa ndeko na yo frère na yo achepe libaya héritier watana be pas che libaya un mot d'abord ndeko na tatani ndeko na tatani na mama nini pardon ndeko na tatani na mama nini na orchestre nini na bifali nani fali pour pache libaya pona le 29 oyo atake ndeko na yo na tata nini ya mo quartier la tete wana kena mundele te ya bima na bandalungu tete la boy Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne,
Vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili, Ibrahim Abdi, Mwana Yakolo Lopango, Karane Naip Sarabino. Nous sommes encore une fois de retour pour nous informer Bino. L'information c'est ici sur Congo Mokili. En tout cas, Ibrahim est là pour exercer vraiment ce travail bien. Et avant de commencer cette émission, je salue la grande équipe de Congo Mokili, Imak Makengo, le réalisateur de cette émission. Anelka depuis Paris, Nabo Sanité, M. Sims, OEP. À faire cette opportunité, il y a exercer vraiment un travail au sein de cette entreprise pour les gagner bien. En tout cas, la sanité, mes partenaires, là je vois encore une fois Augustin Nzambe depuis Brazzaville, l'honorable Gaëtan Kodia depuis Pointe-Noire, Olivier Doumou depuis Brazzaville toujours, la sanité, l'honorable Rémi Ayayos, Nazaro Sanate, Dr Jackson Lubanga, Aline Mouimba depuis Paris, Tatiana Pe depuis Paris, Bruno Lubi Kambon, propre au soutenir Ibrahim. Encore une fois, merci Naope Bambote na place aux Ali. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui leader américain qui s'injure à Oyo. Tout ça tout messana mais lelo naza bon na plaisir à Koyambaye parce que il fallait appeler ça mon message moro Oyo bande comme ça baza ko interpréter on ndenga mabe. Alors on a bien qui c'est jour on a lobby pourquoi pas tout mes bonsoir on a leader américain américain peut éclaircir bino dans le monde entier au la rabiso qu'est-ce qui ne va pas entre leader américain et merveille Rambo oh azako loba n'importe quoi n'habitando ya télé à propos ya leader américain qui c'est jour oh aligana qui lobby pas conférence na biso mig na solo la vérité à loba qui ba propos ya ko loba en tout cas je dérangeait vraiment bandeko ebele batala biso ba Ibrahim lukano leader américain mais quand peut confirmer biso ce qui makambo merveille Rambo lobby ils solo toza lokuta lelo qui sinjour na zane na plateau a dévoiler ce qui makambo za lokuta je dis déjà bonjour leader américain muto atika poto na défaut. Ouais, bonjour Ibrahim Abdi, bonjour Nabatutu, Balingala Star, leader américain. Et puis bonjour, notre grand frère propre, Prino Lubika, bon, il y a propre, il y a Makila, il y a Batute, à Boma Moutute, il y a Prino Lubika, Lubika Ske, Lubika Le, il y a Lubika, à Boma Moutute, à des femmes bon, on a banquité, garçon courageux, à ça la vie n'a rien, il y a une famille des États-Unis. Bruno Lubika, il y a un bon, il y a propre. Parce que tout le monde a un bon, Voilà. Il y a un bon, il y a soin. Il y a Bruno Lubika. I love you. Tu as un leader américain. L'on a un Prada. On dit que c'est Prada. Dans un bino lelo. Tu as la peau comme le coin engagé na PMF. Et je autant petit nangai. Et que je autant moko. Au moins petit au koufi. Pour que tu sois toi qui peux te moyer habiter. Let's imagine Anna. À quel point au ce qui ne m'exe. Messi. Messi aussi. À cause de New York. À cause de Paris, à cause de Genève, à cause d'Angleterre, ma yebité. Oyebité. Je n'ai pas meuf. Oro keno tiba États-Unis à Washington. Mais son oyebité. Et ça va papa baloba yango biso ba to yebi yango. Donc so oyebité. Olata boy, oyebité? Ayebité. Ayebité. Ba Prada, ba nini, ba licha bled. Licha bled, Prada, ba ça ko komona. Ayebité. Donc je n'ai pas la même follow. Namoni photo mo boy. Alati chemise à Jordan. Kilote à Nike. Chaussette Adidas, na ketch mo ezanga combo. Ayebité. Ayebité. Mais si ko manga a tout la biso micro. Na lobi na yo azol luka succès na fula ye, nga la fula ka batute. Jina PMF ayebité. Mo petit na nga pena o ka pena ko absa machida kapuluta. O senti petit na barumbo wa balana biso ba idéologie. So ka beti balancer ka yebaka bana likoloti na se balancer ka pe original. Pour moi ça ateka ka ke na ba Dubai ke na ba Chine. Leader américain na katuete muto zolo ba yebité jina PMF. Ayebité. Na ba itando ya télé jina PMF kaka kombo ya
sœur Nepso Christine. Bango yoka. D'abord il a eu le premier tour à Poto en France. Ya yebinote oyilanga ne. Ah, mettez là toutes les Oh, questions. muta yebite. Est-ce que c'est vrai premier tour à Poto na il a eu Koli? Premier poto ninga Koli akabela deodorant. Tokuta na nini? Tokuta na photo ginga no kanga photo bazo kanga photo akabenga ma deodorant moko. Yanga zanga na ba parfum. Bana botama. Ça qui l'a belé belé. Ça qui Papi, omoninga? Zalaksa. Ya Lin Mwimba. Sakio, omoni Sakio. Oui. Exactement. Il figure. Na soma en Espagne. Pour ça 50 €. Na Espagne na maison. Oh, to kena na wata. Bokas no wanga. Il faut. Wa seke na ndoki. Mais oui. To kena na it. But omoni parfait nga au Kouros. Na bana ko pomper yango depuis 1989. Nanu nazanga été. Na pi depuis 1989. OK. Omoni parfait au 1 million. Mutalaki sanga ona mokiligi basket. Eza toyeba ka mamuso kala. Njora faut pas kolaka 1 million. Na koma na 1 million na sangisi na Kouros. Après na sangisi na Mobusin neti siko ana nango 3 oeza donc on stop pour na nzoto yoka naza na 14 parfum siko na ndako siko avana bima na sa de benange vandi wana ebele na pompaka ma papi so na pompe o siko ya kotambola nango olingo kutala mwana Rebecca Wonga auti ma Paris boye ye pas sentir po bata Paris balaka so la poto bata poto bwakele mwandam olingo kutala mwana na Mélanie Intercontinental obwaki mwanda o siko ya saki donc na yebi parfum ana parfum yelanga te na vie na pi depuis 1989 na pompaka Kouros nazaka na Isemiyaki ti lelo parfum préféré Isemiyaki Guy Basket à côté singa des retours de Janaï Guy Basket à côté singa na 1 million na 21 ndenge mon côté Zina a yebité a loko laksanga te ana chapeau ko elanga te na vie ana pola ko elanga te po a yebité yaya au monde États-Unis ana babenga leader américain na bana Barumbu depuis 1984 balembela ko tunzembo leader Kissinger Christine pardon Christine américaine Christine butenga selangelo ko lemsu no petre lemsu na kanda bemelanga Christine américaine mona isa sans problème bamu babelanga enje mona babibi skunguni ko la nanga mama na Ryan ayebi makambo wana ngaki sinjo kane na zawa na botama américaine mais ya Congo look nanga coiffure nanga marque nanga tozami balete si abami balé yo kale sayo nona sisité tozami balete en Afrique tena kinde nazo bana Afrique yokanga na lo bana Afrique na kei na Tanzania na mondité na Tanzanie baba yang américaine bala na bakanga wa photo na kena Istanbul Istanbul pardon les Afrique pardon Europe kuna pardon na kena Angola bangola baba yang americano bakanga nga ba photo na uchi Uganda bakanga ba photo bazo kamwanga ngafomi tuke telema ya papa balobaka na zala pièce rare na kena Guinée na wata batu ba kamwanga ba ivoire ba kamwanga na banjaba bakanga ba photo bamona nga American star pe na za star ya tuande moko te au moins Afrique tu es battu na kena Afrique du Sud ya boya za te ko to zonde vraiment yo zonde ni ya boya za te vraiment ya boy leader a boy vraiment yo zongo ba boy vraiment ya boy asate ce que ba boy sikoyo ba sozi nanga ya ba marque ce que ba marque ba pe na ba États-Unis mais na leki bango kaka basa pour le quoi nga mais surtout nga na bango différence c'est ça nga pena face ils vont sentir pena que il y a mystique nga pena sentir pena que nga jo o se ba il a tena nga pena ya la ti mais la soit c'est mise à base na c'est kilote mais ba momi ba marque donc papa ba momo ga bi non la pièce rare
papa lobanga te na papa obwanga bon poani na nzema libongo ba mala ready abina tambola monde entier ba Japon ba États-Unis ba misusu États-Unis ba marque yo ma oaka yo moko pete njora hamisi ala pièce rare na ochi Uganda ba to tele mana banja ba taxi tele ma oka nga photo kala ko imagine ayebite ayelo ko elanga te po ayebite Gina PMF et le bongo leader américain oyebite Oyebite. Sogo moni oyebi le gars pour confirmer que yo yebi mais Yelata. non hein alata yezo ayebo classé couleur ye ayebo lata te ngana yebite ponga mambona na tutala ga musika leader ezo eta ezo eta obi aux États-Unis na munya te na chapeau bien te ngaso na États-Unis ha na ko tapa ba meze pe na ba Golden State ya ba LeBron James omoninga so na reva États-Unis nde na kenda kala nani mtamaili na soa mapango nani mtamayele na to teka mutuka ezalaki abatekelinga bakabenga mutuka $30,000 outi shenga yo tokutino paleto ye na tongani otonga palin na cha bakaro na saba ni na cha baplete bulu ko teza ba matsango te tage yango wana okuti na osonga te omone kamera na osoke si ya te na dito bomba yo na zwi mbongo ndamu na zwi ndako na ngana serena sisango ngana mtamayele États-Unis le belanga États-Unis cité ça nango France on matana France bien ba ko comme ça nyonga miso rien États-Unis ça na merci papi mapa on ngasa tana ba 800 États-Unis au moins sur la barumbu wana so vérité moi na barumbu ana citas lupange bandi 1 million mama botanga ngwa kasiko aleka biso na commune qui na zando na place commerciale on va passer commune qui nyande ota zando ne ba 1 million 500 ba 2 millions mais biso on est la cité ça ndika to kamika na ville ya 1 million okakoli soko bo atanda etali yo tetika mais oui des fois donc États-Unis siko nana ngota ba 8000 fois na ba ndako na ba parler na yo ya kaukeza lupangu nanga yanga baki retourna 3 parcelles déjà baki yanga iskuna construction 45 yanga 3 parcelles na zekuna noko shurwana locataire wana fo na solane bien no benga ba vie privée nga makamanga toi ndé monté mais papton est fabrigas andé mon ngate na leki na succès na leki na mapango leader américain leki fabrigas na budget ngaza mapango ngana monene ngazo tese na maison mère si mais moi comme bossa na ba succès pe moi ba caché pe ya zo pe cachette kachani lupango te te non que bien dans le pango biso de ba futela na magapane ezara tu auto longa place on a commis place mo place na sombine de place ya commis au côté mbawa au côté kaka mutane na ngote ngai baba ko lupango na ba sirika te ba bien sûr vraiment mutala zana ngote asombite jamais na ndimite vraiment na habité wana ngate vraiment les villageois wana ngate wana lobi bongo leader américain en tout cas bo tenir biso rigueur te o ezaka boulot na biso mais leader américain soki to est vraiment mingi pas na yo parce que to lali to la muki to moni merveille rambo oyo aza ko takine bongo leader américain na banzela ya kata towela kofi bowela kofi olomide towela kofi mais bowela kofi neni na lobi na yo tozowela kofi towela kofi atigeti ngaka na chigalisi na tikena grand frère nanga nzoto yana makasi naza neti suka koyana ngai kosonga nanga kofa pa na bende po mbalo no boucher te omoni mbalo nana kofi donc na travailler na quartier tenir na zako travail yo kana solo balio ngana sa ingrat te na keno na Christine ye tunani nini vieux na leader américain to wela kofi pour ça to wela kofi c'est bowela kofi pourquoi parce que bino tout va travailler à papa moko leader américain bino tout na papa moko bowela kofi lo midi petit nga to wela kofi bon ngana tikana kofi ngana sa ngana mystique vraiment keneno ngokei nana kofi yango
parce que na kofi na momiti parce que na kofi hein biso ba momiti olonga kaka alors wa pratiquer na ki momi sikoyo ndolongi na longi nga to wala kofi to wala mtusu te atikini nga yeti akut ya bi mo fengene bato yango te beloko te akutanga na kofi atikinga na kofi nazana kofi leader américain nga kofi muta salanga yeko tu basaleka moi 7 soma 8 awa nini nga kofi asalanga na moni ko tambo te mosusu na moni ba yuma na ofula ba comprendre te na zonge pas grand frère na vandi kata masolana na na tana ngote to wela kofi na longi na zui kofi na sa ba kakeli mi konti batutu ba yaka ba tanga mbininga pona tika kofi na zuiye asko na maboko na bombi na sali belle mais di belle kofi avandi franchement c'est terrible c'est terrible en tout cas leader américain mon ami Ibra to wala kofi de l'homme souté eza na joua souci via zongeli petit na leader américain oye moko agréa ngala uchi Uganda bonjour patron na ke Uganda na zonga mardi ok na epe bonjour patron na oh welcome ko faire en anglais na pe thank you ako mikolo turadi te photo zonga batiki photo na souci nango tunani photo da cour anglais la moni partout en Afrique mo anglais ami et compliqué na Uganda compliqué na Tanzania donc la photo kota moi cour anglais 3 mois accéléré ata ko tu ina no kenda ka que c'est l'autre ya no to kena prière anglais c'est très important et obi que mai compliqué na avion oh mai ko c'est bataningala bazanga te water na singa mai na bane de l'eau aïe Uganda rien à comprendre na lo baboye voilà na sali constat monye na Uganda ba Uganda ba pende mona ba Rwanda te mais ba ndenge na ba mais bana ba très sotali boya to ba Uganda na tamuli mona Uganda na kota Burundi na koti Ethiopia na koti ba mboka na so 4 pona soka na Congo ba so beta ba Rwanda siko no pesa ngo conseil boy Uganda Burundi Ethiopia bata Rwanda bakokana ava kubeta mutu uzoye nanu ha biso moko pe tobotina bango tro bana ngo ya biso bazwa bana su mutakozo mama mutakozo tata okoma mamna zo bisa nde bazo beta to na Congo to mona ba fete bu o ba beta ba Rwanda ba ke ba Burundi pona uchi Burundi ba Burundi ko ka pela ba Rwanda ermo ba ela uchi Uganda bakokana ngoso o beta mo mutu ozui bokemo na police alobi makamna o beta Uganda batu o beta muta Burundi ya batu o beta Ethiopia batu ezana ba Senegalais mususu abota na Ugandese bana ngo babima ba marque yo kasa mwana wana Rwanda on est toujours beta bango mikolo to beta ba Rwanda pona uchi na aéroport avec Rwanda qui t'a sauté Uganda ne to matalango ah bon avec Rwanda qui t'a sauté to kata contrat na bango to kata contrat na bango faut ba bongisa na basi sa kokata biso kuna po ya ba punition to bengana uti paraître ambassadeur na ça kende ça toujours c'est voilà vous comprenez donc na ko mona ke ba Burundi bakokana ba Rwanda to keba wa obeta batu Burundi abatu yaya obeta batu Uganda sa batu Uganda batu te tozana batrenga na wuti foko tambolaka so tali pena Uganda na so gelo sizodor o katanga suki nzambe ya suki o kase Rwanda so bomie pa obetie pamba na bango gelo mo obetie pamba mais Barbie il paraîtrait mais ndeko mo azotanga yo azoloba mingi blessé pe ko fiolo mide ba uta peso Chevrolet na teka yanga moko ngatonga banda il y a même pas 2 mois ba peso Chevrolet 2 mois mais Barbie tango zongi ko fait peso Chevrolet tena zoto nozwa Ozo inote donc avant na poto ndo zwa ki Chevrolet na teka ki pona sisa
pale oyo akauka na otonga yo moza na ba vision yo moza na vision si Ibra ko yesu na ba question na te mais vers Rambo ngana ye to wela Kofi siko ngana tout le monde en fait tout le monde eza Kofi eza Kofi mais yesu koza mona mwasi o gagner pourquoi oza même mwasi la moi momisko na momi momisko timba na récupérer vie na okene wapio tika ekene donc towela ne vie na tiena mabele na koti sena bombi avandi wana yanga komoloba no blessa Kofi Olomide azokosela nga makambo yo bonapi ye to saka na quartier tant to la ça faut ça sauter alongwa ngana blana to longola yo na blana ngana blana to longola qualité nini surtout nga kutu mwasi nga kazoka na mwasi yo mwana kondima mais blana nde na trop oh adute la bien abia auto sola ninga no kibala poto to ba vérité banda na banda quartier te na yebi nzambo tanga na devant 5 minutes te nene na yemeve abi na okimala poto omoninga na tanto to tamanga msu parce que congolais loba yom to zana biza so double king Kofi Olomide est-ce que c'est vrai vraiment vena so Kofi Olomide azarana ser na so sindile ker parce que on dirait à faire bisouana et la mosi sous mokili ngana na preuve on a tina koloba makambo na yebiti mais na koloba makambo uti pa bakinois bon kino ko tuna minze mbolianga mbanga wa ayembi bêtise mbanga ekosila ka te tibano to kobota bakoko to kobota basala bolingo bakoliana kaka mbanga mama pengwi Mama Pengui, Mama Pengui, Charlotte Mbanga, Lianga Mbanga, Bolingo yaka makasi na soya mwasi, Charlotte Mbanga, Lianga Mbanga, Mama Pengui. Oh, et Salini. C'est l'autre. Kofi Olomide Sinda yembi bien. Moi je Sinda yembi bien. Oh, tu as bien chanté. Oh, c'est américain. Tu as bien chanté. Sur le sein. Leader américain. Oh, leader américain. Yoko to zo yanga munoko. Ya litama ya pamba. Confirmons lelo vraiment. Bande ko botika ko la vie na Kofi Olomide. Botika ko? Botika mavana. Ata pa sekani ya biloni, botika via sakala pardon. Botika sakana. Nga mupapa sanga ba bis pamba. Nga kuna lukaka te munoko ya pia. Kofani ka biso nyoso ka litama. Ami sukili litama, sindi litama, munyoso litama vie pesa ka wa. Ela saka bolingwa solo. Pesa nga kuna za bezo via pesa ka pena mbebo. Nga nazo luka. Ba tout ba luka ngo. Yo la personne ya munoko. Et ça le côté, et ça bisou, quoi ça bolingo. Ya neti frère nanga na sœur na ye. Merci beaucoup. Ya mon appelle c'est bizalitama. Merci beaucoup. Toi aussi merci viens ici. Merci. Viens ici. Ah, yo pozo sala avec beaucoup. Et ça le nini. Ya Kofi kaka. Merci. Ya Kofi kaka. Kaka ya Kofi. Kaka via sakalate. Vraiment. Bolingi via sakalate. Azamutu botika via sakana. Ibuska yana sakana pardon. Ngako to lu umuni apese bino na lu kofeni ka litama. Apeki sindi litama vie litama tesko pesa ka bisonya swa. A pese misku belika awa. Ngapeka awa. Te. Vie te. Est-ce que Salini? C'est l'hôtel leader américain. Si. Voilà leader. Et ça bisou. Abe témoin de Sokoboy. Tu as bien dansé et le qui problème. Mais côté on a pas dit que ça les pagaille leader américain. Et c'est le cas de c'est le cas. Et ça pagaille était posé le côté pour congolais na sa binyo soba mibali. So ngo banga lisoka moi cité kende piscine. Kota ba pisota ba basine balataka. Merci sur téléphone pas machine attends un peu ça mon. Voilà. Merci Bozage Belé à Otala Biso c'était la leader américain Tozaine mais leader américain que nous y a mouvement et puis to lo ba moi mon prince babia kuna babi paraîtra sur $1000 à pamba mais yo lingi kakati na beitando ya télé kolobaka lobaka liete en fait les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui ne va pas encore babi petit sur $1000 à pamba ta symbole en au sala na $1000 en haut oh merveille le biezo takeka moi n'a pas sur $1000
kotanga sukoma garçon sorry, excuse-moi. kala mingi tazobeta kayo azoluka mbongo na poto aluka ndako nano akenda ne obeta aluka ndako biso tona musique tosepela tona rambo donc totambola partout ngana oloba boye en tout cas nazoba conseil pe ya bato voilà Mélanie intercontinentale ya l'évêque asesa bengenga Noël Ndombasi ya Diko abengenga ya putu de yalola abengenga mutu pena bengenga 40 minutes ne patience mukende patience mukende bengenga 40 minutes Prince c'est mon fils à moi nanga to tika na famille mais mamna musique en tout cas na tiki leader américain otika ondeni yo mto sali ke lelo jeune wana bima 4e lelo so yo tiki papa mona ta leader américain aza mwana nga mais papa robora mona te nabi na tika na famille neve nanga c'est bon tozala à l'aise pour na respect nanga maman na ko manquer nga eleki naza pe mutu maman na ye ko manquer nga eleki manika manquer nga to so bebi manike mona te c'est grâce à moi ngam na simba na loboko na 2014 tango ya babi akufaka pona ko salima motema passe na expliquer moi ça babi ayeyo na koka pe ko lakisi na TVT parce que ça balaka ça botaka bane musu après babi mais na kanda ya lima mutu na simba ye na meme na internet prince alekaki so bebi prince babi lelo c'est grâce à moi na pesi nguya ayemba so na lingaka yemba te ndepe boyebi lelo te to tika na prince babi c'est mon fils c'est mon neveu to tika na famille mais makambu na ye ya musique naza kuna te asala balbum na ye asala banzembo na ye asala makambu na otaka bosoka ekoluka bénédiction papa na lobi na ye soki ça va en attendant na quartier latin na lobela quartier latin na fula lindalala na lobela cowboy na lobela asofera musana ina ngwana na lobela ba blana banani après les mangeurs via bikena groupe nga ba petit nga ba merci bazana nga yebo a chef d'orchestre na yebe même ya prince babia ya musique en tout cas na juré devant ba maman so ba ko papa so ba kufa na kokuyi ko sambwa ka boyete ya on a bi atikali na famille a neve nga leader américain yemo déjà iko mona yo en tant que mwana amona nga peut-être lelo makamne na yebite ba projet tout tozaki na ngona ye maman na ye asala mama na ye asala basa vi na bango ya muziki po nga ekomi ndoki nga bafinga na noti Kampala bajumo pa batemsanga yo longba kuna moyibe kesanga mbonga prince babe longba kuna ba yelo bango na TV esali nga passe na Kampala na avion na regretter to fula batu misusu un jour batu misusu ba ya to pesa bango chance babima yanga ya mwana ekomi kaka toujours internet et comme ça. Et puis les gens se posent des questions. Pourquoi moi Nabino Bosuka on a famille pourquoi moi on a internet pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas vraiment leader américain? Et ça va dire quoi? Yango omoni na lobby na boyi. Parce que na mokili moi respect ezala manique à respecter angaïté. Ça drague to saka émission. Ça drague tout nga question ya bien ndeka botunaka na BPT. Abo pense mi 4 ans bozui ngabité to kozwa. A moi na biso soka zui opesa biso na suka na nga wana ekomike na yeko senga mbongo na TV comme ça ya on a lobby batu tu bolinga aventure pour la respect na nga na préférer na soutenir batu mususu nyo so asali pour na presse babe na moni ezong sanga ko finga soki mtamona presse babe c'est moi na yembisa na ko studio avant ko tuma kamla bango na c'est le ko so komi sukuna na yembisa njema ngeza na succès mama pengwe na yembisa njema Jimmy Belao toza ko tuna projet Jimmy Belao azopesa jeep ba ay marumba yemoko na bango azo jeep na tingira nga suma kama osute ado kati na kati na makamune bela lina ngate te na lingi te parce que na télé pour bien chora na lingi sute kasi parce que te ba yemba la ba musicien nga ngalo sa musala ngonde OK apolo bi merne ale kaso afinga ba musicien nga bozaki mbonga mwana nga bozaki bo na respect na nga mambutu ya prince mututu olanda nga batutu bobenga nga pour ba projet prince bobenga nga shooter azana Instagram ana WhatsApp na ye mama na ye aza atikali mwana nga ya ndako na ba neve ebele na bana ebele merci vraiment soki oyela biso na Messi na Ibrahim Mayo ba oteka na kwa Azir oyana ngota ba 5 ya pio et ça la bien vraiment merci beaucoup batutu baza ba omela mai et ça la bien
Moi, les Amakasi, ton leader américain, pour te clôturer, on a bis vers. Tu comme presque à la fin, mais leader américain, dernière question. Stade de martyr, yango, fali pour Papen de Ronayo, frère Nayo, Achepe Libaya, héritier Watanabe Pache Libaya. Un mot d'abord. Ndekolanga na tatani. Hein? Ndekolanga na tatani na mama nini? Pardon? Ndekolanga na tatani na mama nini? Na orchestre nini? Nabi fali pour Pache Libaya pour le 29 oyo. Attaque ndeko na yo. Na tatani nini? Kofi Olomidete. Il y a mon quartier la tête. Wana kena mundeleke. Ya bi mana bandalungwa. Ah, tu leader. Bana quartier te ba sami chutu ba ya sam, ba ya buro, ba ya CNN, ba ya somono ba mboshi li passa ba champion, ba chanteur na so belé ba soleil, ba ya soleil. Ya mon quartier la tête. Ah mon quartier la tête. Alu be ko yemoko. Ti abetate. Aleka kaka ya mon bandalungwa. Bandal mute sala. Aleka na quand même. Koleka unga ya koleka ya ba seconde. Likolo. Likolo. Ah moi quartier la tête, il faut le belabano à quartier la tête. Ceux qui bourrent ça l'événement. Ceux qui sont mon ça l'événement, na yebi ku tutana yo kapete. Ah. Ngali na mta saka no kese so quartier la tête. Le 29 oyo to na mardi. Ah, ok so quartier la tête, kokata ngata so na zoloba. Ya moko so ki mbata. Ah, nena lo baboy. Il fait le loko. Pardon. Moi swana ayaki awa. Tout ça l'émission. Ouya njoka betanga mbata ndengo beta bakali efulanga. Ya na beti mbate zongelinga. Batu bolandanga ezaki base. Na si na respect à serre na ko beta été. OK. Et comme le roi na méchante comme ça. Voilà. Moi je suis pas méchante. Moi ça douce na la gentil na sola bien. Au moins te monde so so mboma libele bo esalo bien like ça. Wa be libele no. ebimate oyebi mibali balinga basima bango boya yosko ekota yo mafo libele vimbisango mwana mwasi wana ayaki na beta ye yango na beta ye bongo toyokana en tout cas boskize nga eza baje na biso tetela boy elongwe te na meka mamuke yo komo letsa emission sili donc na biso Gina polata boy Gina PMF na invité zozota toromo ba ebelo te boule a teora boule ngana manke buro otalate o manke buro te tele couper fandi et quitter la ngonyos nata chaque jour date yo asine attendez bon la personne moto na to fanda ko par mo eleki Kofi Olomide na posa yoka yo lobanini pour na mouvement et puis ba news ezani d'abord pour na quartier la tête. Ouais, toi na concert mikolo ya. Voilà. Tout le monde a eu toi na concert na Arène ezali. Voilà. Botswana ezali, Namibie ezali, Angola ezali, Australie et puis toi na concert na États-Unis, tournée Canada. Voilà. Donc etara quartier la teba concert ba maman na bandule na Pezali na Laurent Sokoko déjà ça il y a Laura déjà ça you are Nezali combien silence kasi ko ba combattant boko tu balanda ki ba ko ba besoin ba sepela toujours déjà présent bien na bien il y a Laurent Sokoko ta na ki boso autorité mboka ko nyo so bongo ye pe so ka ye ba ko yamba ye boketu to ba besoin ki ya mboka boketu zonga na yo boketu timbate boketu tu faka bien ta timbate le timbate il doit ramener quelques dédicaces na bateau tout batali biso na ouais na pesi mbote na ya Robi voit ma display en couleur mon grand frère propre mon balo à l'équipe Bassina Kitoko et puis il y a Jean-Jacques Pagnac Bogar à Genève sans oublier Louise Eloubela ma grande sœur chérie na l'élève fort Aboudou Samba garçon de chance na Lyon Aboudou Samba moi la mobali oyo absa machida yebi viena yona a na chance akena poto na courage na ye akota ba kula akota ba matela teka ba frère teka ba nina kena poto Aboudou Samba garçon de chance na Lyon na bosante ya le de mayo mukendi na katia Irlande ya Alain na pesi mbote pas azali na pesi ya na Bruxelles wana Charles Tipaka na pesi mbote ya Poutou de Yalola ya Zozo Lumière à Paris Kati Saya la vraie chérie Passas Mukendi longue jambe ya Christophe Mbenju ya Njumbele Lili Muswambande ya Kalutiti vraie chérie mère double bango tout ba mère double Passas Mukendi mère double femme tatou Bana Paris tout, j'étais Paris. Bon, Rita, vous avez bonne chance na stade de Martine le 25.
c'est vrai que balo boza ingrat bango kuna kopia banso chance te niveau la team finga na za ingrat okoloba ta mwa malamu mutuna oyo amemaki yo poto te po tozani eliko nango after nazwani after leader américain nabi after eliko nango comment na France eza komona nzambe te komona paradis te besoin nanga so na kufi na kena lola c'est tout excusez-moi na osika pamba Paris c'est quoi ezamboka voilà c'était la leader américain oh tozalaki na ye ndeko na biso il y a le majeur par opesa moi message mama pengu te yoka te mama pengu te ana deux vocal moi ça na lingaka premier vocal ça ayembela Keta Love heba le monene boye si ouais après vocal ça là que ya Jimmy Bella on défin ayembaka merci beaucoup monsieur Sino voilà merci beaucoup yeba le monene boye zanga mbisi mbisi nanga ya bolingo Jean Keta Love oza kitoko lokola Tour Eiffel moto nyonso akoleka na Paris fuatala yo oza richesse en plus oza ya elengi mboto sukaliye papa Daida Costa koko a Christiana sizo dore na kolelaka anga apsa kapuruta mashida ye soki nazalaki Président Union Européenne, mais na tia photo Jimmy na mbongo ya hero. Po monda tie batalaka bote na yo Jimmy Belawe. Hey, aïe. Jimmy Belawe yonde leader. Ouais bambota trop ya rubi veut ma display en couleur. Maître corps patron makengo peinture. Obi ngai elona lo banaka chote merci. Voilà. Obi ke Jimmy Belawe pardon. Ana moi c'est comme amour mamba to c'est la amour mamba chant suka na momi de bomo plaloka bisote minene si maître coré makengo peinture et puis fondation tabita dorcas toujours ezo aider ba fele Mireille Chuba maman présidente ya Jomas Samba balobi ya bengana ka bangungi na parler moi si en pembe et puis Elvis Lubangamu ya Anima Seka au beau sanité zouk sexy Jeannette Issate café au lait si tu étais une fleur j'allais te planter dans mon cœur pour ne pas t'oublier Jeannette Issate. Oh là là, 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 oh là là. Te na la kabiba mission na mission quartier la tomo kaba mission na quartier latin. On est les majeurs ezana encore mo équipe mo repo. Te omoni quartier latin. Koki ba quartier latin na habité. Te quartier latin wana za koko ya kiamonga na liboso. Ya vie verkis. Ya kinde alingande kofi. Yekutu awate yekuna ka ya lika quartier latin international kesa munene ayembaka abina yona memaki asa te c'est mardi. Dernier conseil na Prince Bakali OEP azako participer na mobi lobby ozako lobana et pas na ndakuti makama na zakuna te ko politika ba mapa. Voilà bozake belé. Bako zona banda kuti na ba pari na passe bazo banda ba samba vina ba. Merci beaucoup. Merci Bozagé Belé Rotala Bisso. En tout cas, c'était là Ibrahim Abdina, leader américain qui s'est dit oh, il fallait éclaircir dans le monde entier. Par rapport à Yabi Lobby, le Bamagi Lobby et pas on a Bisso merveille Rambo. Oh, attaque qui mène. La coffee. Mingi qui s'est dit leader américain. Oh, mingi azako lo baba propos bien té vraiment na nzela qui s'est dit leader américain. La coffee. Yango toyaki pa kisinjora po mega pe ko dénoncer mega pe ko loba pe oya ko loba vraiment et ça lit bien en tout cas un grand merci à l'honorable Gaëtan Kodia l'honorable Rémi Ayayos Olivier Doumou na ngambo ya Brazzaville Augustin Nzambe na bossa na raté Bruno Lubika mbongo ya propre vient na de tout le temps de tous les jours na bossa nité ya Aline Mwimba depuis Paris Dr Jackson Lubanga na bossa nité par Lisa depuis Point Noir tous les masters au balandanga na niveau à Paris je vous aime tous que dédicace nangai. Nana problème à téléphone. Merci en tout cas vraiment wana baba ser yoka yoka to yoka naka wana baba ser nanga baba fanatique nanga pardon yoka to yoka na yoka leader américain ça leader nanga c'est mon leader wana papa nanga wana leader américain ça ouais ça ba fanatique nanga pardon tika nanu ya Dudu Beretta fanatique le mbongo futa pala ko le mbongo téléphone sinon on a problème à téléphone voilà et puis numéro nanga téléphone ezali 097 omoni ya bino bato botala biso ala prendre téléphone c'était la petit numéro de téléphone tel numéro ezala kaka téléphone na problème il n'a pas de problème mais numéro ezala kaka
Mais numéro ezalaka telefone eleka te oyebi te numéro fo ezala po ekozoma mpe sikoyo ekozoma mpe sikoyo direct opre chomo te mama mpengwi voilà mama mpengwi mama mpengwi eh, mama mpengwi Charlotte Mbanga Charlotte Mbanga Charlotte Mbanga eh, lianga mbanga. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.